Congo. Des millions de morts, c'est trop. Ça va, biso awa ba conditions eza passe. Tout d'abord l'école eza mabe, ba komela na ba genou. Cause la député, il faut aux la bande de l'école. Primaire ndeko former yo kende liboso. Seconde primaire awa gratuité ya. Biso peut toujours en bon côté. Territoire mususu secteur mususu toko kenogo wela mabele na bato bazana province mususu groupement mususu territoire mususu secteur mususu ndengeni de lo zo pesa biso mwa flou mais par rumeur ndenge tozoka keno ceux qui bibliothèque zo sala mamboe ezana quelques députés ya bateke bakoti na se ya likambu quelques députés ya bayakape bazana se ya likambu wana nde toyoki yango na munoko ya roi Congo. Base lobby eza emofo ba terrain awa toza na ba sinistre oyo bauti okima na kwa mont esika ni bato bandi ko boma na yango zo boni bande ko bazali awa baza onombo ba kondia toza toka nombo ya kotanga to kokate toza ebele bokoma kia ndenge nini tokomira na kokima ka bongo kokima ti okutali na chance amutuka nde ozi position ya kokoma ti awa bon siko kuna bitumba ya kuna eza ndenge nini est-ce que réellement eza bino bateke na bayaka to eza makamzuzu ko eza sima nango bon teyebi te seke eza makama molili nde bato bazobunda bazomona te bon bino boza nde oza il faut koloba parce que bato baolanda bino na monde entier il faut koloba bino boza bateke to boza bayaka bon toza na biso bateke pe bazali bayaka pe bazali kaka awa kaka awa pe moko bateke bakoki kozala eza boye biso so tokimi to boye okuta biso passe elekeli biso na bano toboti ya basala ba 7 8 bayebo otambo ya distance à 150 km te pasi wana nde bazoboma bandeko na biso ezosala biso somo biso nyo tosala nini tobimi awa ezalaki liboso bazali koboma bateke na bayanzi mais lelo ekomi partout école nyonso bazosala nini bazoboma et puis tomoni bongo lokola ekomi oboma école nyonso biso tobima kobima biso tobimi toyo kokoma koto kokoma tokomi awa souffrance bana na nzela nzala kolia eza te tozolala libanda pasi kaka transport eza te bandako mpe batumba sikoyo tozoyeba te position na biso eza wapi yango tozozela bino lokola bino bokomi awa eza eseko tozela biso solution. Ok, bon, depuis Bozawa, ça fait déjà combien? On a sali une semaine. Na longani 13h na mboko ngala vandi. Ndako eza kozika bilo on tiki na divorce ba zikisi yango ngana moyanzi. Lokola bazoboma bateke na bayanzi ngape na sanini na camoufler. Ndako na ngaba zikisi bilo na ngana kate baby. Yango depuis Bozawa 2 semaines ou 3 semaines. Tozolia na pasi. Bon, gouvernement na biso to ba politicien mususu wa koto nanu ba teko kota. Papa liboso lokwa bitomoni bino boye seke liboso mota liboso tomoni na misu ye siko bozo la biso solution so ya kozonga so ya kolia tozola libanda na bana so kosali coup de main à 2000 te maole sabana ezate yango tozo débrouiller ka bongo tozo luwaka position ya olesa bana musu bazo kufa na nzala. OK. Papa ngai nazali pasteur kimbangiste. Esika na vanda kina zamba na moni makambo. Bato wana tango baye ya mikuse ba impose ngai nakota na groupe na bango na bana wenga nazalaki na bango. Tango nga na fuka mi na bitata Simon Kimbangu o mususu na régler mundu ki abeta ngai. Na kimi na bimi na sema colonel na koti zamba tango na komi na distance ba tie almet batumbi ndako o tozaki kolala na bilamba na basapatu na masangu na mikanda nanga nyonso tu batumbi yango ti toye makolo toko koma wana 23h na sali 2 semaines awa awo zo mona position ngana zali na uti ko mema mabanga mo kuna pona za fiscal 100 francs na lia mais moyen de transport na kende sika na vani na masi ezate
sikoyo ndenge boza wa bozo senga nini ya gouvernement to bo senga nini ado fe muzito ndenge ayeboye ayoke lubino pasi alobi fa ya koluka solution. Est-ce que boza besoin ya nini na ngonga oyo? Na ngonga oyo biso tozali balukela biso transport poto ko récupérer ba famille na biso totikaki. Misala oyo tosalaki ese ekufi ebebi ata mutu te papa a récupérer loko batu mususu tozalaki na bango ba égorger bango vis-à-vis boye. Merci beaucoup. Nous toza awa boye ba tuso ba Holanda bino na mikili ya poto na Congo mobimba. Bo mama yo peza memi mwana yo bokoma ki awa ndenge. Na komaki awa kande moko papa ndinga zolo bato vanda na kati mashambio. To komaki awa babira nkine za ya muteke na muyanzi na muyaka. Muyaka zo akutana muteke na muyanzi fo abomae. To mona ki mwa to vanda na biso place wana ezate. Longo mashambio tia wana salaki 3 jours kona koma na bana. Zina ya wa transport ya kokende mboka nanga ezate yango to vandi lokola to moni bino boye to zana souci ke bozo la biso solution na biso asuka boluka la biso ba transport biso to kende esengeza makasi po to moni papa aye balobaso papa ye nzale siri biso to zaina ba biloko to kaboli ba mbongo tout ça na bato po to zo biloko ba marchandise to vite bato ba kimi bo biloko to chaite na mbongo na bilanga ba bilanga batumbi moto moye to bénéficier la biloko biso ezate zaka maboko pa mato to luka moye o to ko se sortir na bana moye ezate papa asunga biso vraiment alo to moye o ko sunga biso to zala na ngelo. Merci beaucoup ndenge bomoni awa bande kona biso oyo bato kima na mashambio bakomi awa baza na bola la libanda na séance tene momona esengeli ete gouvernement luka ndeni ya retrouver solution pe ba organisation mususu pe ba oyo baza ba notable ya Bandundu le grand Bandundu baye ba ko visiter bande ko pambate baza ko nyoko baza ko souffrir. Sinon makambu je crois que ndenge bomona do fe muzito ndenga lobby ako luka bona pe ba tribune so mi balé ko zo kala nena ko tia kimia. Est-ce que c'est ngote bon merci papa na maloba o toza nango awa vraiment to ndio kwa mi makasi na plateau wana zomona ko beta ko kata bato ba macheti ko landa na zamba nga kutu na riske na liwa balanditi na munduki tina zamba bakosi biso nzela ya okosa po bakeboma biso na zamba me nzamba sali to gangeli bato wana bazongi na munduki babaluke no to kanaki te to boma bino to kanaki to lakisa bino nzela betela ndene to ndio kwama masango etika na badepo babiloko to etikali tozoyaka makolo banda jeudi effectivement bandeko na bozoyoka bandeko baza bato bakokelela te bazali na biloko na bango ba marchandise na bango kasi bakimi bo banguna batumbi biloko na bango yango boza awa eza bongo eza boye. Merci papa de opesika parole ngana uti na mbibora kati na boye bayina pena bayaka baye pena baye kumenacer bayini bayaka bandeko biso bateke bakotela biso baye na manduki balati bilamba ya rouge pona kuboma biso baganeki zamba tito ko bimanzera salon ngala zala na tiki ba machine fufu na tiki biloko na ngai 19 sac ya masango etikali ka kuna ba boîte ba sardine bani etikali wana to yaki butu ba yeli biso pena ba boma biso boy ko kata to akot yango to kimi to ye na bana to nzela même ataba me bani to ye ne loko mokote vraiment lokola papa ye vraiment esengwate vraiment asunga biso vraiment même machine nga fufu etikali ba pona récupérer yango. OK, le conflit wana eza dit à ni quoi? Conflit eza pona bankamu ya droit. OK. Bato bakake déclarer droit na bangongo ke mfumo ya mashambie 5 sacs ozo senga eleki mingi. Esengeli ke to pesa ka 2 sacs. Allez, à partir wana bala kasila ba koti basu manduki nde baba bomaki mungongo na muyaka na mumbala. Yango pena conflit presse bandaki kamba droit. Ba mekana ba bongisana makamba droit wana. Merci beaucoup ndenge bo comprendre batu wango moko bazoloba toza awa pena na terrain puisque na bisa rabino il faut base bino tango ya élection nde ba politicien ba ya kutala base mais ero ndeza ngonga ya ko tala bande ko ne bazo ko souffrir awa mama ngana no koloba papa kaka nazana eloko kaka yango wana kaka eloko yango wana tala ndenge tozonyo kwa maboye nga penza na uti na dumu esika epaka bandeli esika bakati mfumu mutu ngai papa totele ngani ndenge tobimaki na mazi pa fufu bilambo ya kokabela na kokima leta balela biso likambo oyo malamu tozolala libanda na ngakuta wana zobela pona kolala libanda bilamba ezate bazokabela biso ya kokabela leta toza na leta na kati ya Kongo atalela biso likambo oyo
makambo wana kuna ndenge papa auti koloba eza makambo ya droit entre muteke na muyaka babongisa likambo wana leta atalela biso likambo wana na suki wana. Merci bien, merci. Je crois que tu vas continuer na de Adolphe Muzito pour aloba qui a aucun ti na machambio et si ka problème ezali pour ayer ba kokuta na ba communauté mi balé wana bambate depuis mokele salema bazalaka ensemble ni ne ko sala ki ba banda ko bomana lelo. Est-ce que moni démarche Adolphe Muzito wana eza bien? Eza bien papa lokola yaki asunga biso na nzala makamuno surtout bana bazokufa batu pe bazokizoki bakati bango mitu papa lokola komi biso to sepeli. Merci bien, merci. Donc tu continuer la marche na biso pambate esengeli toyeba réellement nini ezo kosalema awa nini eza vraiment sima ya conflit oyo entre bateke na bayaka. Oui, bandeko oyo balandaka base lobby émission na bino d'autres lobaki to accompagner Muzito Tina Suka, leader ya Nouvelle Élan, leader ya la Muka, leader ya République démocratique du Congo. La kisi était que yaza vraiment vrai patriote parce que ndenge baninga oyo bazoko souffrir koto alobaki akende Tina kati pena yemoko ayeba makambo ndenge ezokoleka. Yango mona toza na mboka babengi fumu keto esika kani yemoko akomi il est presque 20 heures. Yango moni bandeko oyo bazali awa so okobeta biso lisolo ndenge makambo ezoleka na funke to balobi bato bazobomana entre bateke na bayaka problème eza nini mpe ezalaki bato babomana ntina niveau wana. Vraiment biso awa eloko ezosemble difficile tosepena makasi ndenge président ndeko aye awa alors eloko ezosemble difficile awa mpona biso ana fumukene soit bateke eza nango eloko moko ya grave te mais eloko ezosemble difficile eza likambo ya badroit bachef coutumier bachef eza teke no eza na mutu azokoma mutu batu bayembeli mpona biso na fumukene soit toboyi eloko eza te mutu obimisi makila te mais eloko ezosemble difficile eloko tozoyoka kuna ezaka likambo badroit ono bayaka fo barécupérer mabele bateke baza balevena oyo tozoyoka mais biso reya fumukene tout le tout consort tozomoni likambo ka mabe te mais le problème ezo se comprendre déjà ya bateke bayaka donc bayaka balinga fo barécupérer mabele na bango bateke bazo correspondre bango bazozwa mabele oyo eza bango te mais ekoma ya bango bazo disponible bayaka bakoma ndenge bawumbu na bango mais eza bongo te yango amoni ezosemble difficile na bayaka ezosemble difficile na bateke pour que bayaka bakoma lokola esclave et pourtant bayaka baza lokola bakolo mabele donc balinga bayaka mpe bakoma équilibre bateke bakomisi bako exagéré yango moni epesaki difficile kuna kote bazali mais biso boye en physique boye tomoni te mais selo bafoto nde tomoni eloko ezosemble difficile nde yango wana donc balingi bayaka baza mpe na équilibre bateke balekeli biso na mini nde bayaka elisengeli mpe bazala bakolo mabele mais bakolo mabele bakolo lokola bazoba. Merci beaucoup. Ndenge bozoka awa bomama olobi nini? Papa nalobi ke lelo bato bakomi kotelengana batiki biloko na bango babungisi bana babungisi biloko nyonso bato moye balala eza te tokomi kolala libanda moye toli eza te tokomi komona pasi moye bokende zamba eza te bakomi koboma biso bokende na zamba babomi bokende mai babomi toza mal à l'aise yango tomoni ke leta azwila biso lokano wana alongola bateke atika biso bayaka totikala na biso bapaya toya kosala misala toya koluka touta Kishasa toya awa tozala ya kimia na kati ya mboka. Merci beaucoup maman. Donc voilà awa la fumuketo yana lobi zela donc malembe ok mutu moko mitiesinga na kingo bateke bakomi bateki na kinchele foto motele babelendo abiso nga lobi bongo jambo alekejele baki boyote toni bakimia mutu abenga mpe mutu mowumbu mpe te abenga mutu mpe te siko komi bateke bandiko bombayaka na lenge biso eloko moko eza te tozoyoka bamakelela na matoi me tovivre yango te biso eloko moko eza te. Papa biso tosenga
kimia dérangement eza makasi na kimia ezala topona muteke naboti bana na muteke na muteke siko lelo soki nabengani bana nanga bakepa muteke tozalaka eloko moko eloko moko ezolekela biso makasi tozokufa awa chef de l'état oyo ya biso totia na pouvoir azolobela biso eloko moko te tozoyoka entre bateke na bayaka tozobomana eloko tozobomela ezomonana te tozoyoka wana lobi mais oyo eza conflit ya biso moko ya mboka nga na ye toyokanaka te ekomi tokomobimelaka na chef de l'état tala biloko wana bon muzito ye moko alobi nakitana mabele parce que paza mwana Rex Bandundu ye moko alobi awa ayebo tia kimia bomoni descente na ndenge ni biso tosepela na kimia wana ekota po tokoma kimia lisusu sepeli pe na arrivé ya bon la sepeli po na arrivé na ye mais problème na biso eza nini parce que bitumba oyo ekoti na politique na kati voilà tandis que biso nde tovote bino tokomi na mamoma ya élection kimia eza te rente ya bana mpe yango ekomi sikoyo tokosala ndenge nini na minute biso babengani biso tolaa libanda sikoyo élection yango banani bakovote bino mais awa toza na mboka oyo babengi Fumu Kento toza toujours na Kinshasa commune ya Maluku mais tala école oyo to visiter lelo au moins toza na directeur ya école oyo directeur Mbote papa awa toza na école oyo eza ya oyo ozalaka directeur d'abord toza awa lelo eza mardi mais bana classe baza te mpona nini bana classe baza te bana classe baza te puisque la rentrée est fixée le 5 sikoyo bacondition ya baréfugié bazobeta kuna makambo ya teke na yaka eloko bana bakimeli bapara bazolinga te bapesa biso bana puisque bakokuta bino na basade de classe babomi bino yango wana bana bazangi ok alors to visiter peu classe yango école yango est-ce que réellement pona pe ba député na awa na Fumu Kento parce que il faut c'est le temps rappeler que ils ont na Kinshasa en plus il faut qu'on note que tout ça na Kinshasa capitale de la République démocratique du Congo la capitale où aussi ka ba député ba toucher à $21,000 sans compter ba oyo ba sénateur ba ministre directeur oui ça va biso awa ba conditions ils a passé tout d'abord école les amabe ba komela na ba genou il fallait l'état soutenir biso batonga la biso bâtiment il y a bien après to votera ba député ok voter votera ba député oyo baza ya si ça rappelle l'Assemblée nationale va toucher à peu $21,000 oui c'est normalement bazwaka bambongo wana sikoyo soki to voter bango azwi bavoix akebi makuna asabote biso akoya lisusu awate akene pour toujours mais avant cause à la député il faut aux la bande de l'école primaire ndeko former yo kende liboso seconde primaire ya gratuité ya biso peut to mbongo te lelo ça fait depuis 2012 jusqu'à présent to mbongo te to souffrir pour somba savon pour somba cré pour somba lamba et zo pesa biso passe donc gratuité bino boyoka kangoka na musika mais awa na Fumu Kento bino bomona makambo gratuité te to mona kango te to senga pe bongo na ba parate au sengi bongo na ba para même 5000 au même problème to vivra ka bongo soko sali bilanga te OK oye otangisi après OK oye osombi ata savon comment le nyoko na yo ko joteki osombi savon na yo après makambo ya créer oui makambo ya créer makambo ya fonctionnement makambo ya ba enseignant na yo bofuta bango kasindenge ni bofuta makate to futa bango te to tanga ka bongo toza na pasi donc nous autant ça par bénévolat créer avant tout yo ko tangsa il faut tinda moi 100 francs pour yana 100 francs wana to somba créer pour bar de créer à 100 francs na moko Bolabo comment EPMA Bibi. EPMA Bibi. Est-ce que EPMA Bibi est reconnu dans l'État d'abord? Oui. Est-ce que vous avez un document c'est là qui va agréer dans l'État? Oui. Toujours qui le bosso depuis 2018, toujours allé mécanisé non payé. Après banda wana ba fichier na biso ba bungisi télé toujours en bon côté. To comme sur une nouvelle unité.
baye kosala biso enquête de viabilité basala enquête de viabilité bakenda ti lelo yo suite ezwamaka te. Oui. C'est bon que dans la caméra et dans la bakongomani sur Hollanda yo message ni no kopesa même na ba député message ni kopesa na bakongomani au balo no partout na Mikili Poto na Kinshasa na ba province mususu na ba province de tozali na commune Maluku province de Kinshasa alors biso dozo souffrir ba député bazo tangisa bana bango hier ba continuer so ba 21 millions ba 21 de dollars. Parce que nous avons la poteau, nous avons souffrir. Toujours donc il n'a consommé au lieu de soutenir avant aux la député, il faut aux la liboso na bande de l'école. Avant comme député, avant comme président. Tony Mamba, Taleb Soli Kamboy. Yozali ministre de PST. Taleb Soli Kamboy. Taleb sa de classe. Taleb pays na biso. Sikoyo tolobi boye soki mbongo zate tozonga classe te tozonga te afuta biso pour tozo souffrir. Bien, merci. L'indignation sur la base de lobby, vous constatez que dès que la rentrée scolaire est effective, alors on se pose des questions. Et est-ce que la République démocratique de Congo Mobimba a à Kinshasa, mais la salle de classe est vide. Bana bazo yate parce que bazo banga et en plus enseignant baza payé fait de fonctionnement exacté. C'est normal. Mais c'est grave. Yo peux osa awa. Oui, na enseignant. Osa enseignant na école. Na kala na école to fandi awa. Comment on dit chose? Epé ma bibi. Epé ma bibi. Oui. Est-ce que vous allez gagner nos jeunes je parie il faut aller moi aussi tout consort. Vous en sortir ndene. Na moi si na bana na kota na EPST donc na saba mbule belé. Donc ça fait 10 ans. Depuis que tu as gratuité bima, donc il y a un comme fort. Tu as une école, autant ici nanzala, aux hommes peine nanzala, donc autrement ça exati. Donc deux gens même savoir au son bagudou pour sur la même élément où il y a autant que c'est une école. Mais ça ça plutôt passé. Donc l'État a à disposition à foutre à biso. Ce qu'on fout biso te donc moi été. Donc toujours regretter mine école d'État est bien mais pour foutre à biso te comprendre te ni ni azo ko organiser pour na biso. Toujours nyo comme mingi, toujours la gratuité. Toujours regretter mingi. Ba député azo fouta 21 000. C'est 21 000 $. Mais na biso on savoir comme député ou venant dans la bande de l'école. Maintenant bazo négliger biso. Ya zo fouta ka ba député là o ba tanga so wa ba tanga wa pito yebité. Maintenant to yo to lobiki Tony Mwamba a s'organiser vraiment à fouta école na biso. Merci beaucoup Jires, merci beaucoup Naba la Niyo sa base lobby na loba qui émission Oiza Abino to wana ko découvrir le plus démocratique du Congo Mobimba. Bon to continuer à tourner na biso to za awa na fumuketo to za na République démocratique du Congo. Surtout na Kinshasa, eza na bandundu te, eza na Congo central te, eza na province te, eza kana kin mais tala ba condition bino mo bomoni. To continuer na ba image bon mona parce que ya de faire musique to père za la activité awa to la nelango. Merci beaucoup. Situation est comme un niveau ni bandaki ndengeni comme ndengeni parce ni bozanango en général quoi na question de sécurité pour na bino roi mini Congo yaki awa na Kiamvu roi mini Congo yaki na Kiamvu ayebisi biso ke non ye azali envoyé ya chef de l'état le chef de l'état mutatindie ayina Kiamvu Kasongolunda lokola rimer ou bien batu balobike yende Kasongolunda mutu aza auteur ya ba désordre yango chef de l'état tindakiye batambula na Kiamvu lokola ye aza na ba numéro ya batu na ye bandeko ne ba yaka aza na ba numéro na bango abenga ka bango bisika biso bazwami na bakati babima na balabala wana maloba ya sa majesté roi mini Congo nde bayaki pe tomoni bango asalaki meeting na Kinsele asali meeting na Camp Cantonnier asali pe meeting awa nde ba tanto sisi masolo tebisi ke non to komela ye babisiko yo ba mabezo sala makasi nde to komela kiye mabe moko nde po bazo kota katite bon bazo sela kaka route principale mais à kota ki kati donc ezana mboka mona nzela bandundu
Donc kolungwa route principale numéro 17 et le route nationale numéro 17 timboka neza 7 km. Yango babengaka mboka na pe ferme 7. To komela kiye mboko babengi longue histoire mapanda. To komela kiye mibe. Bisika penza ba commanditaire do ba hauteur ya ba désordre. Ba kende ki effectivement ba kota ki 7 bakangi papa wana kapenda na mwana ne ide na mwana moko komune junior na mwana moko komona ye junior. Alors babimi bake na longue histoire bakangi papa moko komune baski bakei na mibe bakangi un certain monsieur Roger Roger. Donc baza lokola ba hauteur baza lokola 5 na bana nyonso bon basala ka musala wana soki pe bato baza na Kinshasa balandaki na RTNC 1 ou bien 2 na Top Congo do bayaki na 67 machettes ou eze pa na bango baza na 4 armes AK-17 ya basoda baza na 20 armes 18 fabrication na 2 calibres baza na 4 makonga bo ndi babiloko baza nango na minute oyo awa na batu wana nde tozosola na ye yango nazoluka na kota sikoyo batu wana nde na tongo namoni atindi parseki na ye kobenga nga bino po esengela bakende kwa mutu bakoma tina masiakwa bisika oyo chef coutumier babumaka chef coutumier nde abi ayekozwa appel ya chef de l'état abino il faut akoma ti Bandundu-ville po basolola na bato ya Bandundu-ville babise bakamio ekangama wana na ngana mbo moyen ebima boye eza te bazobanga babarrière oyo eza na nzela nde ayebisenga sava na kei nde nabimaki na tiki na coin akontinue Bandundu-ville po anégocier na bango lelo bie lobi babise banda kotambola ayebisenga ke no po équipe na ya nani ya baso bazolamba batikali awa donc air nyonso akozonga nde kokena ye na ekozwa coup de téléphone babenginga plus ou moins dans 5 ou 6 chefs comme ça kaka lelo na 6 heures et puis na ebisaki pe bakombo ya bisika wana lokola masese ezali base penza o efandi kuna me lokola eza na kati akoti te na pesaki pe kombo ya mboka moko implice et na ba élément o baza ba hauteur mais akotaki te nde na tongwawa bazobenga biso ye kuturwa lokola za pe na ba numéro na ye na bengi ezoleka te na saili ba SMS comme ça na bika place nyonso akota place à réseau ekokota ye mais tisiko azobenga ngati nde ba otobenga biso un groupe ya bato a ferme moko implice bande kona baza bamusu baza basuku bamusu baza bayaka baza bano pe batangiawa toyebi bango lokola ba américain ba lestin donc baza na groupe wana nde bakotelaki mboka moko fadiaka na kwangu babomi selon ba information ponga na za wana ti téléphone nde mutezoloba babomi plus ou moins 100 personnes na chef coutumier na kwangu na kati ya kwangu penza donc nzela ya kokotela eza quelque part awa soki olobi kati ya kwangu elingo bakwangu ya mai to ya te kwangu ya mai do mboka eza pena kwangu ya mai yebale kwa donc baza wana biso koto papa nazoloba teke ponga naza chef coutumier muteke nazoloba ce qui est vrai et d'ailleurs pe batu ya RTNC nani non RFI kamanda wa kamanda uto benga ngai bapesa ke numéro na pete soki na nani na uto ko expliquer na babiloko oyo bazana ngwana ba machette bani na batu bazana bango na kati muyanza zate kolo mususu azate na kati bazana kati kaka bayaka ba matériel pe bazana ngwana kaka bayaka ezali conflit entre bana o babebisi wana boy contre population mobimba to ezali conflit entre ekolo mibale to misato eza conflit ya ba ekolo baitini ou bien conflit babandi moko boye baza ko déranger soit baitini nyonso soit etini bateke kaka te kuna ezosala maboye donc bitumbango ezosalama muyaka
alobi bayanzi bazali bakoko ya bateke. Donc même ndenge bazosala ba barrière na Kabanku pe bateke basalaki barrière, na Bisiala bateke pe basalaki barrière, na Mibe bayaka basali barrière, na Mapanda. Longue histoire. Na route nationale kaka bazosala ya kobata matin na nzela basalaki barrière, na Mibe Mutcheto basalaki barrière. Ba barrière bazosala ndenge nini oya epa na biso bateke Bisiala na Kabanku soki camion ye oyo boyoka ke ngindaki makasi wana meza la bis bokokita bakotala ba carte yozo wana kote ya bateke bazotala yoze kolonine muyanzi leka kuna do babikolo nyonso leka kuna me muyaka babomi. Alors côté bayaka également soki bamoni bayaka nde penza bazolongola ka bandeko na bayaka ozala mumbala ozala musongo ozala nani soki bamoni fo baboma yo. Donc ezo sala mande bon. Donc tout le monde ezali conflit entre baitini en dehors ya ba mener o boza koloba wana ba groupe bipa yo lobi elingi koloba na ba ferme to na kati ya bazamba kuna en dehors wana ba mener wana mais conflit ezali kaka entre ba communauté. Bon conflit penza ka ndenge na zoloba ezali nde entre bateke na bayaka. Mena bango bayaka bakotisi na babikolo mususu. Et d'ailleurs bazana mwana moko pe azawana akozala mwana ba 17 ans ou bien ba 15 ans bakangaki aza muyaka azoloba groupe na bango komo na yango koba. Alors roi tuni bozo boma kaka babikolo mususu abite tokoma boma na bandeko na biso bayaka roi tuni pona nini abiso kaka tomoni mwana moko aza na kata groupe wana bakangi aza muyaka to te mwana ngo aza muyaka alobito boma na bandeko na bayaka roi tuni pona nini abite tozo boma soki bamoni yo muyaka osolaka na bateke ou bien ozaka na ba camarade bateke soki to remarquer excellence muzito asolaka na bateke yebaka katanga bokokuta na babomi yo do ndenge komo osala mabon mais liboso ezalaki kaka bateke na bayaka mena bakomo sangisa batu nyonso kande na uto loba wana avant na tuna pourquoi bateke na baumbu bazali na conflit. Est-ce que na se ya peuple bino bakonzi ya bateke na baumbu ese boyina ni ezali to ezali occasion moko boezwami ba jeune oyo ba mener ba profiter ici ka wana pona koboma. Est-ce que koyina na kati na bino ezali banda bokoko na bino te biso banda bokoko d'ailleurs nzambe akabola mokili bato na bato nete na mabele na bango poso rebeke banda bokoko kanisa ke banda bokoko nde bayaka bazalaka na biso awa biso bato esengeli to wela na bango mabele. Le seul territoire ezaka na deux tribus ezaka biso territoire kwa moto tozaka na bateke na baboma do biso nde ndenge toyokaki na ngambu na bandeko na biso bateke bolobo ke banunu na batende bazowela mabele po baza territoire moko territoire mususu secteur mususu tokokeno wela mabele na bato baza na province mususu groupement mususu territoire mususu secteur mususu ndenge ni de loko zo pesa biso mwa flou mais par rumeur ndenge tozoka keno soki bibiloko zo sala mamboe ezana quelques députés ya bateke bakoti na se ya likambu quelques députés ya bayaka pe baza na se ya likambu wana nde toyoki yango na munoko ya roi. Ngazali commandant intérimaire na village Mutcheto soki ozomona ndenge ya zolo bandengo wana biso nyonso nde tozaboye na bandeko mosusu na biloko nyonso baza kopiye bakotumba biloko nyonso nde totikele ka boye ni bamusu ni basane kolia totikele ka boye nde toyeki kokima mokonde mboka na biso wana nde toyeki kokima a faveur ndenge bagoresaki papa mwana ya papa wana na mfumu nde mpe tongolaki ye nde toyaki ni awa donc biso nde totikele ka boye kolia kosokola te popo te nini te nde tozaboye yango susi ezali antaka bino bakonzi ya likolo bokomile biso awa donc vraiment solution ezwama po biso mosusu tosala kote te malgré ça toza national mais toyei okuta na benconvénient bona tomona te bana mbotama bota biso solution tala nde totikali tosala mosala eta ndenge nini pourtant toserviraka nation nazali toza 5
baninga basali papa basali awa boya botelema wana biso na policier ezomona bainconvénient ezoi na bato ezo na policier biro nyonso na mabele kobanga te nalobaka na mokufe bonne santé wapi babura aza na nsima wana eko pesa rapport ngai commandant Siat AI ya Masiambio awo oyo aza commandant ya sous Siat ya mboka ya Mocheto esika ba gorjaki mwana mfumu bango bazo dépendre na Siat yanga na Bangala ngai Siat ya Masiambio awo commandant en place oyo commandant sous Siat ya mboka oyo elandi Shomako mboka na yepe bapiyaki yango malgré biso nyonso tozo dépendre kaka na Siat terre ya kwa mutu commandant bataillon na biso aza kuna donc likambo ezo sala biso pasi batu bakufi population boye na moment moko ko tubokoti awa batu bazate ezaki ko banda munga takuna tiyo koma woko kai koleka ta memba 10,000 personnes na nzela basusu pe bakufi na nzela effet ya ko tambola kama kolo distance mulai ba 80 km donc ebele bakufi bakundi bango na nzela basusu pe bakota ye na camion wa chauffeur pe azozwa batu azotala penza teke batu baleki mingi ba mati likolo ya camion ebele na kosala ka neti a décoller camion boy a démarrer tango a démarrer camion po alongwa place wana libulu te poids ya batu ekei mopanzi moko camion ekoyaki malgré ka mona moko ya moke akufaki mais les restes babukanaki bazoki zoki donc eyo sala biso pasi le kambo eza esengone to moni yo papa otema kolawa sima ya lo na yo peuple ya Masiambio to ya territoire ya Kwamutu secteur ya toi ekobika to sepeli makasi na to moni présence na yo na mukose na soki wana excellence. Mesdames, messieurs, merci déjà à Toza na Kwamut. Voyez baki ndenge sika mon excellence a de faire musique à outil depuis Kinshasa à l'équipe Amboke Bela ça dit maintenant les 3 jours en zela pour comment on a Kwamut pour aller ba réalité na terrain ayeba nini ezokoleka entre ba deux communautés oyo teke na ba yaka yango moni ay foulé ba pied na yawa yemoko pour qu'il ayeba ko solola pour qu'il ayeba ko trouver solution nenga lo me ba tunyo so benga kaye toujours l'homme de chiffres l'homme de terrain Adolphe Muzuto aye ko ka solution de to moni ba to bazé belé ndeko mbote mbote papa lelo Adolphe Muzuto akomi na mabele na bino esengoni ndwa nango ete to sepeli makasi mandenge akomi na mabele na biso awa vraiment esengo makasi vraiment. Ok, bon, depuis makambu oyo ya conflit bandaki aza mutu aliboso akomi sikoyo ndenge alobi ya koyamba mutu na mutu ya baba jeune ba chef coutumier na ba responsable politique. Est-ce que Monique ezala moko ya ba solution pour na problème oza awa yango wana eko la solution. Ok, na ngambu solution komonana. Ok, merci. 3 jours en zela pour akoma on a komut akutani na ba responsable politique na coutumière nyonso c'est-à-dire ba chef abateke ya bayaka nyonso wana zaki pona ko trouver solution awa na Kwamut pona ko trouver vraiment solution parce que alingi kimia ezala entre peuple parce que ba kongomani ba bomana entre ba ngote ba kongomani ba ba so la pona ko trouver solution la si to continuer ko lande la situation parce que alobaki était azo ba chef coutumier na ba tunyoso pour que va retrouver bon King yoza journaliste parcours Muzuto asali pour comment tia na kwa mutu pas trouver solution yo attaque journaliste au moins yango ndenge franchement na roloba soki ba politicien nyoso ba koza un esprit ya boye ko kitana terrain parce que ko yoka ezali mabete mais komona eza encore mieux pour oyo to moni to palper biso moko azaki pa mutu akokaki ko banga parce que bisika tout oko kende ko to barrière ezali bato bako sala bato mabe mais lokola mwana ya grand bandundu il ne pourrait pas kotika bande konaye ba souffrir parce que to lo bananu à part
leader politique makila wana ya mwana ya bandundu ezosala akotala te musika ya mboka na esika ezali malobi ba onyoso baza bandeko na ngai bayebaka moninga malamu na tango ya pasi yango ezate keno aye mpona kokorompre bato mpo bato ebele bakozela na ntango ba campagne mpo baya kokorompre besprit ya bato oyo ezonyokwama bakozela mpo baya koyebisa bato tokozala kandida na bino me ye asali bongo te ye ezake aye kotuna bato pasi na bino eza nini epe aye kooblige mutu teke koma moto na ngai me koyebisa moto keno eza kozongisa koseka na monoko ya moto ke toseka tozonga lisu bomoko ndenge biso babantu toyebi ke bantu esengeli azala moto moko bantu abomaka moto te bantu aza moto ya makila te yango Adolphe Muzito asali vraiment mosala ya mfumu mpa soki bato oyo batika na nsima bakolanda nzela na ye ekozala mpe mabe te mpo na eloko nyonso fo leader azala ebongo bato balanda yaza leader. Merci beaucoup. Muzito aza leader approuvé en plus pas seulement leader mais c'est aussi un patriote parce que nzela ezalaki mabe makasi voilà au moment notre salité parce que nzela pena ezalaki ya koko se boyebi que route déjà nationale numéro 17 et eza mabe eza quasi inexistante parce que eza ya robeba esengeli ko dévier banzele belé mais kasi pona peuple na ye pona population na ye lobaki même so santé eza bien te esengeli na koma sur terrain. Merci to monani to continuer à collander le dossier Oyo. À la prochaine. Des millions de morts, c'est trop.